Dans Gospel Actu, votre émission de la chronique musicale chrétienne Bino Batobolina Kolanda Biso, partout dans le monde, moi c'est Tonton Espérant Kassongo, le tonton international présentateur de cette émission. Vous êtes déjà habitués avec moi parce que cette émission ne cesse de vous accompagner depuis plusieurs décennies. Le plaisir est pour moi de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs, afin de suivre cette grande émission de l'actualité du gospel de notre pays, ainsi que d'ailleurs, comme vous le savez, nous recevons dans cette émission les servantes et serviteurs de Dieu qui viennent nous visiter afin que nous puissions parler de la part de Dieu, motiver les peuples de Dieu et pourquoi pas nous donner leur programme par rapport à ce qu'ils organisent pour la rencontre des enfants de Dieu. Comme le dit la Bible, il est doux et agréable de frères et sœurs de demeurer ensemble. Alors, Toyambaka Batupo Nabino Ebele, vous le savez, Toyambaka Basali Nzambe Obera Kotala Biso. Alors, aujourd'hui encore, je reçois pour vous une légende. C'est vraiment une légende de notre musique gospel. Vous le connaissez très bien. Il s'agit de le showman de la musique gospel. Tobé Maraï Bongo, Yaya Batunyonso, Papa Yabatunyonso, Leki Yabatunyonso, Tobé Maraï, showman. Vous avez compris que les amis, il y a José Nzita, il y a José Mbote. Espérant Mbote la bande Konyoso, il y a Batunyonso, il y a une émission là. Et puis que Ozana Audimat d'ailleurs, donc Batmalinga et puis Oza crédible. Merci. Je pense qu'à chaque fois tout ça la émission va retomber ça va très très positif et na comme ça va de makasi pona après ça biso yo na télévision ya ça Congo surtout na Siloé télévision. Mbote na bande connaître va la biso et tout ça on a début année tu vas le mois de février donc je ne peux et puis nazo appelé eza émission liboso na bandi c'est vrai na 2025 na salaki na émission te donc on a droit après ça va tout en février 2025 vraiment et babona na bande konyoso to kutana na bino te na 2024 lelo bona na bande konyoso bona na bande ko bazana Goma sika bazole la pasi nga penga na souhaiter bino kaka yango parce que pourquoi je vous souhaite ça j'ai la foi que Nzambe na nguya na ye kala mingi te muumbuana et aussi la nyonso kosila Nzambe apambola bino et merci pour la kolanda. Merci beaucoup Ezalia José to robeta masolo moi ebele lelo na minute et Samuel Biso. On va parler de beaucoup de choses dans les José parce que Neba français Balobaka il n'a pas sa langue dans sa poche. Ce qui est seguir la vérité, alors la vérité sans rancune, sans polémique, alors yango makasi. Alors, José rapidement. Ba conseil raison que belé c'est vrai trouver ta masolo nango mais yo pe moi silence ça qui mingi na moni ko la ko tomboka makasi awa mais moi silence ça qui moula c'était du après José. Non mais silence nyonso ezala ka te mabe ilo mususu ezala il faut bien reculer pour mieux sauter. Tant au monde de quoi ça sala otali mais maintenant faut na zonga na sala ngona moi boye boye bata moi boye ça veut tout s'inspirer kaka na biloko bande ko to sala otali ndeko s'inspirer pe nango. Donc je crois que ko zala kimia ngelo bateke ko bunga non ko zala kimia ezala rappel bien et même rappel ba résultat mais comme le barba peu mingi ezala bien mais ezala malamu mingi te pour la langue qui parle trop ne manque pas de peso. Au risque lobby trop mais makambo lobby était makambo lobby est consolé makambo lobby pessi moto ata les son mon côté c'est pourquoi parler trop c'est mieux il faut voilà dans le kimia tu réfléchis si on a bimi na sali sorti na ngai médiatique na koloba nini et on a koloba est-ce que kozala constructif est-ce que kozala éducationnel est-ce que kozala on a biloko nyonso faut au kadisa est-ce que na ba télévision to les gaga te pour moi la vision to l'équipe non dans la boye lokwana à chaque fois que je passe à la télé en tout cas faut que j'ai un message à donner et pas un peuple Nzambe et puis tant aussi ces missions là non nous avons reçu quelque chose papa très important surtout dans ma période où les cas na makambo tout ça mona na ba église tout ça et beaucoup ya bana Nzambe va perdre na kondima na confiance makambo belé bébé. Alors, pour le canal télévision, il faut avoir un message. Ça, un message d'espoir, un message qui construit la foi des gens, surtout à un moment d'encouragement, papa. Parce que nous avons encouragé pour les gars à c'est ça. Il faut tout sungana. Tout se pèse à la makasi. Et dans le pèse à la makasi, tout le monde va lemba.
Assume-moi espoir. Debout, enfin, pour ça l'action. Voilà, enfin pour ça l'action, il y a José. Alors, il y a José, avant là, il y a Pénan à moi à Bozindo. Pays non seulement tous allés agressés par le Rwanda, mais toujours depuis moi en Kalaba, période de à moi à BNT. Moi, Koningana, Toningani Makasi, surtout en fin 2024, que ce soit à l'église, que ce soit à côté à politique, tout, Koningani Zalaki. Mais pour un moment, j'ai suivi José dans une émission. Il y a José, on dirait que ça a été Kanda. Parce que des fois, quand tu parles au Kanda, c'est comme si Makambu BNT. Est-ce que José n'est pas mon église, la mission les dos? Est-ce que tu as autant de période où il mon seka? Tous les gens, chacun cherche à tirer la couverture de son côté à José. Boni Bisangai, ma père spirituel, banani, bakolo, bananzambe, bilonionso. Mais tu vois que Zalaka a été côté mon kumisaka. Bien mingite. Mukaka père moko mutumoga le belagayo makambo vérité. Eko bongana katia ma reproche yaya. Quand on te reproche pas au moins on va te sala ka malamu. Non mais faut mutumoga zala mo boke contraire na o yo sala pa. Po yeba quand même ota pour la bien te tala papa espérant. Église na biso et un malade makasi. Malade makasi, malade pena ko ya makasi zo senga bakisi ya nkolo. Batu bala bango suna obanga nzambe. Okay. Les gens ne craignent plus le Seigneur. Pudeur, il y a parole dans l'embêté. Les gens font n'importe quoi. Et puis, dans la camouille, on peut souffrir. Bandimio, ils sont plus fanatiques. Bazaba fanatique, moko. Baba yuma spirituel. Ok. Baba yuma. Moi, dans Nzambe, il marche avec un esprit de discernement. Tala. Espérant. L'eau la yag ma sécurité. L'eau les gens ma sécurité. Bako sakana na vie éternelle na oboité. Bako nyo kolaka bak. Bako sakana ngote. Oh, Bible même zolo ba tala. Il faut chaque fois au monde de la nzamba pe sa yo esprit à discernement afin que on discerne o ezali bosso na yo. Tu dois chaque fois dire à Dieu qui se tient devant moi tous les jours, qui me donne la nourriture spirituelle tous les jours. Oza na droit ya koyeba état d'esprit, état d'âme ya pasteur na yo. Tu dois demander ça à Dieu. Nga jeta, nga tuna. Oko tuna nzambe vandu benzambe oya tele makali boso na nga azana ditala nzambe tile la loba. Nzamba ko la ksayo vandu bozolo ba osambeli pe bo bien na butu kola l'action. Ako la ksamu pasteur na bino mona cobra na mutu. Ako la kso pasteur na lion. Basinyo kumona wana tala jete mama vie éternelle papa na ngai to kendo yo et ate ke muta ko kotisa ba ko kota lona na copte tu dois être veillé tu dois veiller na makambo na yo zo sala oyeba otie likolo wapi ozalaka wapi otambola ndenge nini nani ya omema yo parce que si tu es conduit par un aveugle conséquence ezalaka po azomona liboso te sora dina libulu yo pe donc la Bible est claire. Toute prophétie n'est pas admissible dans notre nation. Il a dit éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Examinez les prophéties. Amen Daddy. Amen Daddy wana zoboma. Amen Daddy zoboma makasi. Amen Daddy monsieur zobima ba sentiment ya ba Daddy. C'est ça. Daddy a bimisi expérience na yo te na sentiment na ye. Et vous avez dit que tu chrétien. Mais amen. Ça veut dire que tu participes au la Bible dit c'est lui qui acclame la malédiction est maudit. Si tu acclames la malédiction, tu es maudit toi-même. Bandeko, sincèrement, tu es contre Moutouté. Mais bon, tu as mobile d'église au Kenya. Les gens ne se fient plus plus plutôt à lire la parole de Dieu. Mais comme plus libre. Mouvement ya maloba ya bato. Ça veut dire même si ça ne se figure pas dans makambo nzambe mais lokola dadi na ye muto alobi akanga mirana oh papa mais est-ce que tu kokota lola pona badadi est-ce que la dadi wala bazambe na vie na mamoya bobikisa te il y a un ciel à gagner mes frères il y a un enfer à éviter il faut te éviter enfer hein? Il y a un ciel à gagner, il y a un enfer à éviter. D'ailleurs, vous allez dire poto makasi. Tozali na makambo wa inda kia wa femme Tamar na neema sikatenda. Ekoti kuna mai kalamba inada kumuda azo sona ne pembe. Koto na yoki kuna pasteur Carlos Baruti. Azo poto na
Mais c'est pas critique qui au pays. On le bagi trop na makambuya Michael Mbai na de mémoire pasteur Nakumuda. Aussi quand le lobby ne fallait pas pasteur Michael Loba, c'était pas les moments et les gens ont critiqué mais il fallait zo ngambo ya musana nzambe lokola yo c'est vrai que des kwazalaki et tout ça mais c'est comme si aux autres qui parti makasi moi on a dit au côté là qui non so Hollande mission na très bien na côté là écoute Mike na côté là écoute Mike na côté là qui moi pour na lobaki makambo solo Mike pe na zo ki par na ye pour na lobaki bolobi déjà trop Israël Mutomba lobeli pasteur Gilia lobeli batu nyonso bolobeli. Vous croyez que la personne au besoin de la wada ana matoite azape mutu aza matoyi botika ye boloba lisusu te total aye après baloba tolobi réaction na ye kozala nini c'est ce que j'avais dit et la partie à kozwa pour botika nanu kolo parce que les gens parlent espérant biso actualité bimi na Congo ba Congolais bakandenge likambo muninga lobi yango ka yango likambo moninga lobi yaoka ya bozo bandela na bo bandela ko moko bino nyoso siko boye peso na mikobo chengai na lo bakage loko moko bandela na bino soki dans Israël mutomba alobi très bien pasteur Gili alobi très bien je ne peux pas parler en dehors ya makambo na bakisa bino mais ide ba lobi na lo basu te na bike soki da bati ba lobi botika kape moto ayoka après aminyola total soki za moto to akoya na nini langage nini ya komema eloko nini ya sika koyela biso soki a raisonné malamu te c'est alors tokozonga te biseke non ndeko olobi eza bien te falo osala boye mais biso toza obligé kaka te ya kotiaka bato mosape na biso nous avons aussi nos défauts tana ezaki bato parmi bato batalaka biso espérant bakritikaka biso makasi mais soki olandeli vi na bango ils sont bato baerreur ya kosala te ya grave yo olingaka kaka ozwa bainformation ya bato mpo ofingaka oyo ya yo nano donneur de leçon donneur de leçon papa yo moko na donneur de leçon yango so batali vi na yo oza normal te vino mo na kosa ba leçon voilà yango moni ba congolais sincèrement biloko photo tikama likamwa muninga ekomaka te lokwa ozwa yango nzembo ekomi ya kolela ba vie na télévision le vie tu vas manger de l'argent beaucoup crédit c'est ça beaucoup crédibilité c'est ça et ce que tu sèmes là tout ce qu'on sème, c'est ce qu'on récolte, papa. Tant qu'on a sémé kaka makambo ko kotsa ka batu ko loka ka batu ko finga ka batu. Un jour, il y a yo et vous avez grave ya kosakana te. Voilà pourquoi j'avais dit on a raison te. Biso nous sommes condamnés, Mike. To condamna qui biso nous to condamna qui moi je l'ai condamné, mais je ne peux pas sous le quoi batu balobaki yaka tout comme tout na ngana foncer les sous ata yo moko le monde to kokosa na makambo to salaka ata loko moko ya kitoko pa Mike ezate boniko ya ata loko moko ya kitoko pa Mike ezate ezalango mais siko problème ezali asali faute na yesu ko ba balobi laissez on total nango akotambola ndenge voilà et après je ne vois que aleka qui asala qui audio asala qui pardon tout ça selon ce que j'ai entendu moi je n'ai pas suivi cet audio mais les gens m'ont dit que non il a demandé pardon déjà et c'est un signe si ni moko ya koluka ko comique ça parce que pardon peut-être c'est pas tout le monde qui demande pardon si baraté batumtu bazana pardon et kota raté akolobaté ya kosenga ngopete mais déjà quand quelqu'un manifeste une bonne volonté de dire pardonnez-moi ça veut dire avant mutu quand même à se comprendre que il a touché ma sensibilité faut senga papa voilà il s'appelle les chemins il y a José Ndita nana mitune bele na pona ile bike minute za pona biso minute mais c'est pas grave il y a José Lélo notre pays, notre cher et beau pays, est touché cette fois-ci très fort par l'agression rwandaise. Banguna Touroyo, Babombi Longité, Bali Claire Nabiso et Zabiso. Amen. Et tout le monde a même, moi, na Mboka, na tête, et Bilogoyo. Mais ce que nous avons remarqué chez José Ndita, à chaque fois qu'il y a un souci dans les pays, aux hommes Taliboso, à Pompak. oyeba na nzembo liboso apona mboka bato balobi José Ndita azoloka mbongo azoloka chef d'État apesa comprendre mbalo toye kopotana tobundi avant kutu tobana totona makambo minembwe oye kosala kosenga makila donc du sang nayebi tolansaki yango na kan kokolo ozwa makila mpona basoda otinda yango na este malgré tosisaki projet te et puis après
makama bitumbe ba to moni oye lisusu olobi ya maloto okenda bango trop c'est trop sur la soute. alors je me suis posé la question vous allez animer ma motivation nini pour à chaque fois qu'il y a mboka o hésitaka te ozalaka vitesse il faut obimisa eloko moko boye ezalaka nini po batya yo ka que José dit à chaque fois likambo eza na mboka to eza pena c'est le son de baba c'est le son qui crie makila nde ganga kolobi non tu peux pas ekutika makambo ya koyeleka oyi moto aza lolendo ata alati coupe oyebaka aza okei po ndenge na ye akoloba na ndenge na kotambosa te lipapa me ndenge azotambola oyo olongeyeka oyebi tala babombaka sentiment na kati na nzoto te lelo nde congolais akocomprendre vraiment que nous avons aussi des prophètes et chantres dans notre pays parce que tout ce que je chantais là eza baprophétie eza biloko oyo na prédire makambo ndenge oyo atala sikoyo makambo yango nayebaki na banzela odi kwa yaya so oyai kaka mpona mbongo bandeko nde nayemba asu te mais nazalaka parce que omoni nde toali awa espérant nous avons deux types de congolais nous avons les congolais du nord et les congolais du centre ok bacongolais ya kombo mosala bango nini balingi richesse ya mboka oyo balingi bagrade na mboka oyo balingi bayeba bango matala na likolo ya mboka balia basepela mais soki kongo ezwi passe etalaka ye te baboma na bakufa ekotalengela okende yango wapi mais eza na baoyo bandimaka ta na souffrance na ye azosalela mboka na ye kosalela mboka lingo bakaka te fosala pembe na faci kosalela mboka lingo bakaka te fo ozala député to nani non na parti na yo oyo oza nango sala eloko moko na domaine na yo papa sala eloko moko oyo okosala mpona mboka ngai nazo encourage bajeune na encourage baartiste baencourage bato nyonso basociété civile faisons quelque chose oyebi baguerre oyo ezalaka mpe baguerre moko ya baesprit et quand esprit na bino ekutani eza ya kolemba ils vont dominer sur vous mais so azoremarke ke bino nyonso botelemi couche nyonso ya congo etelemi bakobanga ata soda po akota na munduki akobanga yebi te bakosala ngani na mboka na parce que nazomona bango nyonso na bajeune na batata bazala kosilika ozo na koti boye so barécupéreka basukaka bango bakolia ngai eloko ebangisaka bango na bakota awa ya mais quand nous ne faisons rien espérons TV zolobe eloko te bozobeta na bino musique bozolia na bino poto kuna bookipe na bino te ce peuple ba peuple insensé ntango bakokota bakozwa bino bakonza bino nous ne voulons plus de néocolonialisme toboyi yango oyebi ke barwandais bautaki mboka oyo baniokoli bajeune fille ya mboka oyo kosala te nga namona bazoyiba motu moko mwasi aotambola na sheri na nzela boye bakadoko kaka weye oya yaka barwandais babotoli ye mwasi bakangi ye babengani mobali babeti arme na se akimi batika mpe bazemi ebele ntango bayaka batika maladi ebele donc ils sont baza sadique bayokaka mawa te epuis so bakomi esika balingaka bakonza esika wana otalaka gambe te azougir na mboka na ye te yo mpena président mboka mosusu oke olobaka na président mboka na ye kutaganaki balélection te etali yo na nini etali yo na nalandi ministère ya porte-parole rwandaise oyo azopesa communiqué abi que non nous ne voulons pas que Fachi soit à la tête de ces pays parce qu'il touche nos intérêts on a vu mais vraiment en tout cas intérêt na bino na mokoto mais boa bandoki yoka bible lobi na Deutéronome nombre 27 verset 17 alors c'est lui qui déplace les bornes de son frère soit maudit qu'il soit maudit c'est lui qui déplace les bornes oyi ba Rwanda ba déplacer ka borne te mais ba panzi borne ba koti o bible lobi mutande ngwana aza maudit frère congolais je vous encourage soyons forts tozobundana moto oyo si alakelama mabe Dieu du ciel est juste lokola déplaçaki bord na koti awa il est maudit bato nyonso bana nsima na ye soki France aya kuna France aya maudit soki États-Unis aza kuna aza maudit mutu nyonso aotambola na barwandais aza sous la malédiction na ntongo oyo loboko lokola mosala nzambe nazoloba ngo c'est la Bible qui le dit et puis vous tous là vous ne ferez rien oyebi tokanga bino wapi Congo ekomi cimetière na bino bao bikoteli awa bozonga Rwanda te bozonga te bokufa awa
to contourner bino boto kangi bino to kangabino ka bambinzo boko kufa boko bimate cimetière na bino yango. Je l'ai dit à ta comme le Dieu. Et puis il a dit que nzamba lobi amen na makambo. Parce que vous êtes maudits. Ngala ko bundala mutalagala mabete. Imaginez oyo kota mwasi mubali mo na chambre na yo. Ata za ba paquet. Wana na boyi grenade. Na bien ata za ba paquet akokate. Joyeux okute na flagrance na mwana na mwasi na ona bete. Tango kokota kaka makase aussi na ata za ba paquet akobota na nduluka porta kima. Mutu nyonso kangie na mabe makase sila. Bozali suya ko makase o munoko zolo bana ya pamba. Et puis na okamwa. Corneille nanga zomona te. Corneille nanga. Azomona te ke makambo yo moi base eviela ba musée. Amo yonde. Muza même bango uti yawa. Kasi ba bomagi. Ba bomi ba mati bachimu. Ba umi sele kutu te. Ba umi sele te. Yo asi yo Corneille nanga oyo ndenge bango bazonga bakata mboko oyo yo ozo ya ozo ndimo ko maposta ata bachio na poste ya président wana. Oza ata 6 mois. Si ba ko totola o to ko yi bakamati mutu na ba tsepo ko mantanga malamu. Mais histoire zo te yo te. Vraiment zo te ya mate vraiment. Nga zo kamwa congolais ozo ndima ba rwandais bazana sima na yo bozo kende bokende bomandeko na yo et tu vois tes frères sont en train de mourir. Tes frères bazo kufa. Ya et puis bozo même pour alerter bango que soki botiki ko bundate to continuer ko bomabino bandeko tes propres frères. Na tala ki na communion azoba Chulombo olingi batu bakufa combien? Tu demandes même le nombre. Ya bandeko na yo. Tes propres frères, tes propres sœurs. Ba innocent ba innocent. Oui. Dieu est juste. Nzamba kotika te ba bomba biso lokwa. Mais yena okazaka pasteur. Il a évité. Nzamba kotika te ba bomba biso. Nga il bakambona te. Un pasteur ne peut pas. Oyebi na biso. Un pasteur ne peut pas admettre komona bandeko na ye ba kufa. David, c'était un homme selon le cœur de Dieu. Mais il a combattu. Na suka nzamba yebisi okotongela ngate. C'est-à-dire, Dieu n'aime pas le médecin. Bien que Adaki, homme selon le cœur de Dieu, mais Abaki au cotonate, salon ou tamoto. Table de feu, la fille. Bon, tu crois, tu as boya, ton gaillot, on demande au thé, à son côté, la minute, tu as ton commis patrioté. La forme au moment batouana, alléluia, Dieu vivant, la continue. On a un sens. Ngazu salanga passe, nazo kapasi, on dit que passion na yoka, on dit que tant bazwa ki goma. Nzamba utalanga ina zali boso anzali. Nazo kulia te. Susi moko ndire ba yibinga mwasi. Mais o to sala. Na oye bisabino na kombo ya Yesu. Le Congo vaincra. Amen. Ndena tshelo moko bo, so za nda kuchaka. Le Congo vaincra. To mona bango ba opusa na te. Donc, on se revoit à la même ordre d'idée, avant tout, on a concerne pour sa date na poto. Na monipe, silence est partout. En tout cas, apparemment, Matiki chef de l'État y est mon coup. Apparemment. Je ne vois pas les opposants. Dans le monde à Batouté, Batouazo de l'autre côté. Mais dans la dernière minute, namoni bino pe bolamuki ba pasteur ba musicien boke ça la prière pour la nation namoni bo sangani même na tata onda bo sanga na biloko wana tolo bana na moto telo nalobi bolamuki na l'état ya tolo bango na ngota moni promesa nyimba passe na ngeza parce que tozana ba hypocrite ebele na mboko mais nous avons des hypocrites comme pas possible. Les gens qui aiment toujours l'âge. Les Congolais de non. Les Congolais de non. Bongo kaka. Comment le makambo de salamoy? Batu bazui profit à oli ambongo na makambo. Bakomo créer mon étude ya tout créer bon. Tout créer bon. Bakomo commission de paix. Bakomo créer d'abord. Pour aller. Oh Dieu. Zama yebi binoti. Ayebi pe mutema na bino bien. Ta mosa na likambu. Dieu ne regarde pas la chose que tu fais. Dieu regarde la motivation. Les intention. L'intention. Nzamba dipite badeko. Nzamba beaucoup dipite. Nzamba o dipite. Nzamba ayebi ba posa ya mitema. Quand tu fais des choses, au moins tu vas biso. To yembe la Congo te poto zwa bon. Na yebiso espérant. Je n'ai reçu
aucun rond. Voilà, ni ya ministre, ni ya député moko, ni ya présidence. Babi obeta na chef de l'État. Na chef de l'État na sola chef de l'État ngate ko vope on faut salinze bono. Te babi yo atola na chef de l'État pas de la présidence. Non. Vous avez dit obeta na présidence pour la Pachibeto. Pour te kangama kana. Pour la présidence. Kangama. Kangama. Vous avez sauté. Na kewa ngora kende. Bakaki na okotsa ngapu. C'est kangama la présidence to ba ku teto tika na biso za makambo to mboka na biso na una problème oboyo kota kuna na bona ngai to ya ozoka na ozoka andeko tala tokende pas et tozonge pas ayons la conscience travaillons pour le pays tala soki biso nyonso comme na posa tosalela mboka penza 2 minutes c'est trop guerre ici nga azomona na infiltré na armée infiltré na la politique infiltré bokoso la bien na moi na fachi boy na butu ba tourner ba bengi Kagame tourlonga ba audio nga na yoki na réseaux sociaux tala ba audio na vana example mais dans tout ça espérons Dieu voit tout. Seigneur est en train de voir le cœur de tout le monde. Et Dieu a une solution dans beaucoup. Il a son dernier mot. Dans le bel côté. Batunio sobo sali ba congolais mabe. Batunio sobo côté na likopa bo ba congolais ou ba kufi ou ba pesi nini au monisco ba bengi apesi nini komona résultat ya ba kufi na Goma. 3600 personnes ba kufi na baba. O babi bembo ba lokota ba olokota na moni ba sali même ba fausse commune na talaki angolobi bazo 3600 ba kufika boye ka ba bingi za bana na basi ngira bana basi tatali tata moko mama moko na quand ya ba déplacer mais ba rwandais ba bombarder quand ya ba déplacer la personne qui s'est déjà déplacée qui vous l'avez privé de sa maison son mari c'est tout bolandi les soucis ke o bomba na bobwa ki bombe mama na kufi que mama na kufi na mwana za vivant na bon vivant je n'ai pas monté la sur là espérant aller là penza ngamo na leli j'imagine nabi moi noyo na so na ina ne na ndam siko ina mukongo innocent yebite yepo na kasi mama na ya lali Jésus maman chaque Jésus siko tolo baboy un mois mutako le kawana te mwana wana mukongo mama wana imaginez la suite un mois mutako le kawana te mwana wana mukongo mama imaginez la suite ayoka kufa na posa mai abono sumbaka wana au suba na mukongo mama wana ko imaginer na bimisa mai biso na tani mwana nga za na 2 ans na leli mais beaucoup de bandokiti na niveau yo qu'est-ce que cet enfant a fait pour mériter le quoi moto lo la mwana na soko akoli akoli zona n et on a dit que bitumbo yo eke na ba génération o ba rwandais ba loke eke bitumba ya mulai ça veut dire même bana na biso ba okanisa ka makambo bongo tang ba dokanisa kango Rwandais rage komata tellement makasi alors vous voyez c'est comme ça na vie na Lingaraya José achaka lolé mon aposte et surtout c'est un artiste c'est un serviteur de Dieu mais nous parlons pour notre patrie ça fait très mal on doit parler ça fait tellement prie pour ton pays car ton bonheur en dépend pas bonheur ya mboko non so mboko za kimi ba mise bino biso boza ba siro na bandako o sala sala banzembo ko ya boko aka biso no mundaka la banzembo sala banzembo merci grand frère Kofi bravo na mona sali pe chanson merci beaucoup na moni pe Dadjo sali bazana na moni Dadjo sali na Fali bravo to sala o ebitala ko ba te ke to sala trop te sala kaka tango tozolo ba biso nyonso e ba fanatique Fali bana Rwanda e ba fanatique Fali Dadjo bana Rwanda ba fanatique Kofi bana Rwanda ta bazo tala Kofi na bango azolela ta ba hotela azu Kofi na bango bo balinga ka mais aolela lobi poani ba Rwanda bo sala nga boyi Rwanda moko a se révolter donc tout ça c'est pour Kagame moko kamwa ye moko azui arme beti Kagame to
Quand Alinga a confié, c'est tout quoi citer le roman pour Rwandais. Ça, c'est vrai. Oh, mais je te dis, tout le dernier des fois, tout quoi citer le roman à Mouté Rwandais, moi, on va s'y équiper à moi qui bombe dans la Gagab. Donc, nous sommes des bamisés, donc ça dit en gros, et à qui passe, à tel âge, à politique à Fali, à la politique à Feli, à la politique à Kofi, à la politique à Dadju, il y a José Nzita, il y a Mike Alaba. Ah, non! Moi, ben, là, la musique, il est la kimia. Pas million de problème. Voilà. Tout ça, là, tout ça, là, tout ticate, tout les gars dans ma TV, dans ma plateau, les tiboye, Koloba. Et comme ça, la mission bien pour ma combat. Attends, on dit que mission nous sommes loba. Moyen Rwanda côté la Congo, on a la mission surtout la mission ça. La Kima. On va dire que ma reçu va zwingai. Mana sango. C'est la musée. De toutes les façons, bah il mission. Tant on va récupérer dans ma boca. C'est le showman de la musique congolaise qui s'appelle José Nzita. Moi, je me l'appelais José. Ouais. C'est moi, ça fait très longtemps qu'on a commencé avec José. Oui, concert Falobe. On a bien au Fawza à Paris, José. À Paris. Kasi Makambongo, on va baquer tout Bamba. La musique de Ghana tout. Non, Tana tour na ngolo. Batumia bato ke na babo. Kana tour na ngai. Batumia basat na tour na. Batumia basat. Ngo to babila ngai ba moni amebe na ngolo ngo. Machine à visa. Machine à visa. Ayana ko baluku. Soit le visa Paris ke ba ngai. Donc vraiment elle faut la porte de ça ça va baisser na mikendeli pour la préparer la répétition tout ça. Mais rien n'est perdu hein bato poto so bozo na ngali rien n'est perdu. Toza wana to rendez-vous le 20 ans donc to bekana ko bongisa to tala soki bakoninga ko accorder biso wala to koluka to kozwa na biso visa mais to prolonger kaka date concert c'est ko fera la moté to ko tchanga en avril to ko tchanga en mai to ko ya kaka. Mais en tout cas, vous souffrir parce que quand il est les ambassadeurs, combien il y a un message dans l'Oxayo. Donc, vu tous ces désagréments qui nous sont arrivés, nous ne serons pas à mesure de vous répondre. Très compliqué. Très sensible. Et là, écoute, déjà, ni Nimbele Pesama qui va ressortissant français, américain babima et là vous êtes babima babima déjà attends aujourd'hui attends la vol commerciaux sortez il y en a qui pour automatiser biso tout dans la plan beaucoup va se préparer on ne sait pas nous sommes au Congo et notre Dieu est vivant. Voilà. Mais je sais aussi m'appeler les belles bâtiments sur la poto makasi là. Bazelinga tout pour vous mais depuis makabo ba combat banda dessus. C'est plus de 10 ans. Plus de 10 ans. Plus de 10 ans. Bazo sur makasi parce que moi il y a des gens qui vont à Paris déjà. Maman Bazole la vie nous voulons te voir. Bon, problème mes amis dans tout ça. Mutayebi couple exemple. Amen. Ayebi yemo pour ça libo tant musu so alingi to bonga bien. Pourtant to kende moi bien. Moi valeur yana. Ayebi kenzita so akeita musu makamuna zo loboyo. Alinga lo bangote. Tant musu banze mbona bibisia alinga bimate c'est ça. Donc ça veut dire tiki ngana mna bunda pona mboka na ngai avana bima. J'ai dit merci à Dieu parce que asala makambo yo ils en a des rêves. Les Arabes en retard et donc asala makambo bien. Alors merci. Vous avez raison donc yo nous avons raison yo soir. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Il s'appelle José Nzita le showman. Il y a José, il nous sur la table, message mon Goloba, aimons les pays, aimons notre pays, nous sommes tous les Mambo Kaon. Pour ça, l'Assemblée est bien aimée. Ah, tous les biftek les États-Unis, oh, Congolais. Pour le royaume de la Banque, on a chassé les Congolais, au Rozonga. Ce qui te tient mis sur Awa, tu peux te boxer Congo. Qu'on ça, donc, combien à noter. Pour nous kolo bango ba ko silika on ba intérêt na bango kala mingi te uzala bani pour to zo boya nde mon ko ni seke za boya ko so la président a boya ko so la pour pesa bango intérêt wana pour une fois ka sololi ba ko yoka na o brassage ba soda kuna ba ya koto yo ba Rwanda ba kuma na gouvernement na biso impossible c'est le ça matin na ba de boyo ministre koto Rwanda o koto deuxième voilà des ça matin. Nous devons conduire ces pays nous-mêmes. Nous en avons la capacité. Dieu nous a donné la capacité. Merci Fatih. Likambako solo les athées. Toke nango boy. Bayaki nango malembe baboyi toko ke nango boye. Kino toko suka na suka. Bongo na sima bongo sisango. Rando boluki oyo. Bo sisango. Voilà. Voilà, merci beaucoup José. Merci pour la temps. Merci beaucoup.
pour nos ramages à chaque fois qu'il y a merci, c'est important. Aux hommes, on analyse et personne ne tombe au condé. Maintenant, on a dit hors musicien. Congolais, je suis patriote. Alors, faites comme vous faites, on a partir de choses, nous allons partager à nous. Mais ça, nous, nous sommes sur la Rwanda. Bon, on va dire, nous sommes au traduire la session de la Rwanda. Il y a un autre phénomène Inos B. Yo oza muto ya nini na s'adresser ta na yena na yebi ka koyo batamo Kinyarwanda mukie batu nyusu boza na est ba musicien est boko sala tanze bona Kinyarwanda te ayo ko oui popo ba Rwanda ba yo kabie ta musu ba okosa bango ma mtozo lo ba bona bakosi bango bakabutolobi bazokumisa na bango bazobina njo boye bisa bango bakabo te be boye bisa bango na langue na bango so na yeba Kinyarwanda ngai yo na fuke na oyo blango peut-être dans la ngo mabe ama promongebe ama promongombe la mba belo kwa na yo bana na yo bango pe gratte. Alors ça n'est fini pour aujourd'hui, merci beaucoup à Jacques Karangila, merci au resto bar place des hôteliers, merci beaucoup na papa place des hôteliers, vraiment merci cadre kitoko na ba neuro so pour biso pour après biso pour José kitoko et je vous dis en tout cas mamami ma belle sœur chérie Zambé Amara Pabulayo. Merci d'avoir découvert la chaîne partenaire Bionso. Merci d'avoir découvert la chaîne YouTube, de la page Nabiso. Merci beaucoup à Jacques Karangila qui a réalisé cette émission de Joe Bélis. Et moi et à José, nous vous disons bye bye. Bye bye.